Correcteur News TV. Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. On a fait un marche pacifique.
tinga bango bakam kowelela baintérêt bapoche na bango ebiso bapeti toza wapi Karine tolingaka yo te yo Karine ujana tolingaka yo te na makambo idapes bima koyaka te Obama aussi Karine mbasili na yo. Nous ne sommes pas venus pour la police, nous sommes venus juste pour le député qui ont voulu voter une loi qui ne se conforme même pas à la population. Nous n'avons pas besoin de la police. Nous sommes des démocrates. Nous allons prêter la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est ainsi que nous, le peuple congolais, nous nous sommes décidés de prendre le pays en charge. Qui est Karine? Qui est Karine? Qui est Karine? Karine a voté Kanine. Le peuple congolais est libre de faire ce qu'il veut. Merci beaucoup. Mais tout le monde est parti de ça. Et c'est quand tu mito batutu ya mabe na Congo comme Congo développé. Net aux abois, aux abois mais son to bandi.
na bandaku na bango bamoni mais oyo koya ya bango pepa kotomboka ya makasi oyo eza isma mbote na yo mbote ndeko omoni yo atake congolais otiki na terrain bien bamateka na miso en tout cas naza sike à part musala oyebi ngai mais eloko ezoconcerne congolais nyonso ok ezoconcerne congolais nyonso mpona nini bandeko ya FCC bandeko ya FCC bazwi seconde souffle ndenge balobaka mutu nyonso nzambe apesaka ye temps soki akosala tubela tokanisaki bandeko ya FCC bakosala tubela nzoka nde baye na biloko na bango oyo bazoprepare mpo baluka badestabilize nango faci au moment où monde entier babandeki kolobaki na Congo justice ezalaka te justice ekomi kozwa esika tomona balamuki ndenge basalaka balokaka na monde na bango ya kingakati babima o batelemela o justice bana se dépendre na bango nde biso population tobimi a omoni leader politique monte o député o ministre moko ya cash te population nde abimi mpona ko déterminer ti mokolo nini po to ndenge toza boye si s'agit ya 2 mois tokozala 2 mois na balabala si s'agit ya 3 mois tokozala 3 mois na balabala mais ya makasi naza nango oyo akanda Nehemi auti kosala interview Nehemi alobi batune mpona bato baotambola alobi ce sont des bandits ye bandi oyo Kabila finga bango alobi nazozanga 15 personnes mpona sala na bango mosala seka mona bango nyonso bamouton bantaba bangulu bayango Kabila alobaki keno nazozanga 15 personnes mpo bango bazalaka bato te mais biso tozo revendiquer makambo eza normal Nehemi azoose ya koleka na te mpo azobenga biso babandi biso toza babandi mpona koloba justice esala mosala toza na bango. policier moko lelo
So va continuer de attaquer ma parler la bango. Et lui maintenant la bango. ayebi ke justice ekanga ye yango ande alingi alongola lwa wana bakokanga ye kaka. Merci. Nani? Bango lelo ao bakota baya ko seje tondi mabango et puis bato ba congolais te
Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Crachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.